Bonjour, 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 bonsoir. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu. Trouva toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quand tu as aimé partager, ceux qui ont baladi bosso s'abonner et ça vraiment biso bien mingi. Bon début à week-end, le lot vendredi déjà le 28 mars, c'est-à-dire jour J-1. Événement Zaka Moko. Il y a le 29, oh déjà, ça tombe déjà demain. Le 29, c'est déjà lobby. Oyo, biso to bande causer là. Et événement na biso to ebi que non ici et réussir spirituellement. Et lobby le 29, désolata nzoto. Voilà. La grande famille événement Zaka Moko famille Libota, shalom, 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 shalom. Lempoichou, bah bonjour, Nabino, bah bonsoir. Ici que les amis Bino partout dans le monde. Voilà. Beaucoup tato solo là, nan beaucoup tato solo là. Parfois il faut toujours interpeller bateau. Et mon cousin ça va la bateau. Nga et mon ça me gêne de voir un homme. Un homme oyo azana guerre na moi si. Ozana guerre na moi si peut-être moi si yango pe azo chayo kate. Sikoyo ozo bele lango c'est tout le temps plateau nyonso kokota plateau nyonso bakoyamba yo c'est le nom de belle vie. Bande ko bo aimer bo partager ezanga wabino BBC Mpoi TV. Voilà. Bon début à week-end lisusu na balandi nyonso ya BBC Mpoi TV. Bande ko bo continuer toujours na ko s'abonner na deuxième chaîne na biso. Sold out déjà to stock anima solo wana. Et voilà quoi. Merci na bande ko nyonso oyo baza ko soutenir biso de loin et de près et voilà quoi. Ba ope baza ko benga biso, ba ope bazo tia biso na ba prière, que mon Dieu vous bénisse. Bande ko nyonso pe oyo basi ba s'abonner. Vraiment merci à vous. Beaucoup de talent to solo là. Je crois tout à qui kota la film na biso. Il y a mon aîné lobby 14e et fin na Belle Vie télévision. Film na biso bandeko totala qui filme to comprendra qui filme et tout mona ki ndenge esukaki. Tout mona ki ndenge esukaki. Alors de ma part nga maman BBC na ba toujours bravo à Poutine parce que tout alaka jamais dessus na ba film totalaka. To bandi premier épisode ti o koto comprendre to bandi premier épisode na ndenge moko ka lokwa ba G balakisi biso bolingo o mama ani apesaki Dacosta, même pas image, même pas signe, même pas indice ya koloba ke non mama ani azaki mama biologique ya Dacosta te. Alors Belle Vie alakisaki biso mbala moko bolingo ya mama na bana na ye. Ah Belle Vie non. Bandeko ba inspiration ba Poutine oyo. Moi ça c'est quoi savant. Pardon. Bandeko. Après, on a vu les Kakiwana et à la fin des comptes, Soukanango, Mama, Étoile, Asuka Kimabe, na vie o yabandaki komene, Dacosta, papa na ye o eza papa biologique eza papa Tirbo, a dénoncé oyo koya eya eza nini eza il avait beaucoup d'amour na mwana na ye oyo titre na biso ezalaki mon aîné, c'est-à-dire papa Tirbo aboyaki kobwaka aîné na ye aboyaki po alobi très bien que non tangu mama ani ake kozwa mwana wana ake kozwa Dacosta na maboko ya mama na ya liboma ya monaki yango ndre délivrance ya bamemeli mwana na ndako. Alors, il y a beaucoup d'histoires, et ça n'a pas leçon ebele na kati ya film wana. Bref, toujours féliciter toujours ka Poutine na musala kitoko oyo azopesa biso ba fan auto landaka ye. Toujours à la déci jamais kutu, toujours à la jamais dessus et toujours toujours na esengo, toujours seka na biso kaka esengo to ni motema vie que toujours lia kitoko. Alors, lelo tokota la lisusu épisode mususu na Candy Star, bandeko na cessé koloba yango te. Bokende kota la film na Candy Star na titre ya mission de service. Mission de service wana pe eza na makambo na kati. Tozo ebate Davina. Ekosukela ekoboni jusqu'à la point oyo
Maman Moseka ayaki kofungola nani Joël Kenon ada zolingo bomayo pona atikala na nani na Davina. Est-ce que Joël a kondima sous ko continuer na Davina? Candy Star ba film na biso kitoko tozotala en français, s'il vous plaît. Alors, Tolanda. Maman, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, je parle avec ma femme. Ok, désolé. Non, c'est rien, maman. C'est rien. Au revoir. Tu vois comment je suis en train d'alerter les gens comme s'il y avait un problème. Tu vois, je peux t'aider. Je peux beaucoup t'aider. Si tu me demandes juste un petit service. Avec le thèse pour que tu mets les vitamines. Attends, Joël va grossir. J'ai besoin que tu pèses. Tu as compris déjà. Tu veux comprendre ça. Je peux le faire pour vous. D'accord? Daniel, ça va? Tu utilises 200 $. Tu mettrais du rhum. Tu mettrais du rhum. Ah! Non mais tu peux acheter des lots, il n'y a pas de problème. Mais je suis choqué. Le moment c'est que tu mettrais du rhum. Moi ton fils. Moi ton fils. Non, il n'y a pas de problème. Bon, les 100 $ qui vont rester, tu prends pour tes petits bisous. Tu prends pour tes petits bisous. C'est quoi ça? Ok. D'accord. Tu as compris ce que je dis. Les 100 $ c'est pour tes petits bisous. Et pour les 200 $, tu m'approvisionnes. C'est bon? Tu me donnes toujours. Où sont mes clés? Où sont mes clés? Pardon. Une bénédiction. Ça suffit. Quelle bénédiction. Mais ça, que ça reste un secret entre toi et moi. Ne dis pas au patron, ne dis pas au DG, ne fais pas les rapports. C'est qu'on te paye là-bas, ce sont eux qui te donnent. Bomoni Kenon, Joël abikaki po afandaki bien na maman Moseka. Bandeko boki mana Candy Star boki nekotala film na biso oyo ya mission de service. Boko kana mutema pasi ya buzoba ya Davina. Toyebi sort ya Vinité, est-ce que Linda, parce que Linda déjà azana bolingo mobali na ye. Linda ko limbisa Vinité to ko limbisa Vinité. Fort possible, attendons voir. Yango nazo senga na bino bandeko tozala ebele lisusu lelo na pourquoi le bezaki intervalle lelo tokota la film na biso suite nango. Yango nazo senga la grande famille tozala ebele wana pona suite ya film na biso ya mission de service sur Candy Star. Davina akotuna ngulu. Davina akotuna ngulu. Adape akotuna ngulu. Sikoyo Joël a continué na Kenny. Ponanga. Ce qui ngai Joël. Joël. Na continuer na Kenny te. Parce que Kenny aza camarade ya Davina. Le fait kaka yaki ko funda muninga na ye. Pona intérêt na ye pe po azwangai mobali na zwa mobali. C'est-à-dire que non aza peka virus. A moi c'est malamu te ya ko vanda na ye. A moi c'est malamu te ya ko vanda na ye. Alors attendons voir Joël Soki a okende na Kenny to akobwaki sa Kenny. Alors tous à la ebele wana. Alors na Candy Star lelo tokotala making of.
loko alobi tokozala biso nyonso tokozala kaka pai misu pai tozozela parce que nde journée na biso ya le 29 wow lelo tokotala making of ya filme na biso oyo toutaki kosilisa na titre ya emonene. Après lisusu Poutine asala ambelaki biso parce que awa tolalaka nzala te na Belleville TV tolalaka nzala te. Donc il y a prévoir toujours bilei pona batu na ye pona bana na ye. Toza na film mususu tokotala je crois to banda aussi pas dimanche lundi. Attendons voir total année week-end de koleka. Et na titre ya méritocratie. Méritocratie wana e signifie nini? Et ça n'a pas de signification ébélée. Je crois que l'objet de ma bébé sont tout bordi. N'a pas ça exemple pour comprendre méritocratie et anime. Ba de ko moni mokili ya lelo tozo welisa makambu. Oza compétent na eloko wana te mais ozo welisa. N'a pas ça exemple kaka ya mama loketo na ke kaka na ye. Boyebi ba trophée nyonso mama loketo la majorité ba trophée oh mama loketo ebela azwa asomba. Comme pour dire que non, ils ont la compétence na yete. Azaki mutu a méritaki ba trophée wana te mais asombi yango na mbongo nde méritocratie yango wana mutu zoluka gloire na makasi osomba gloire. Yo ne ba mona yo osomba valeur. Donc yo kaka ndo abando apparaître. Donc oza kutu natane loko moko te ya koloba keno o défendre ozo remplir ba critère wana te. Mais o micha wana pona mbongo na yo ozo somba batu po yo za na level moko a valeur. Méritocratie yango wana. Muto ye lobby na YouTube. Ba filme no pe malonga te. Mais on linga kolekela batu o futa pe batu ba mbongo po ba chayo na ba level moko boy ba chayo na to ça toujours branché na Belleville TV pour to e ba film oyo ya méritocratie oyo nani yango kozala na babiloko wana nani akolinga kozala na ba valeur wana nani akolinga kozala na ba gloire wana nani wana et si longtemps que no aza compétent azo remplir ba critère wana te mais ozo linga kaka lelo tozo mona peut-être que non otangi na yo soki ki journalisme mais bake ko koma soki avocat pona osombi ofuti ba mbongo osombi ba neni soki ba diplôme ba nini nyonso nezaka donc ba benga ngo nini donc yo zo somba biloko ozo somba makabu po yo zala wana osomba gloire au somba vérité, au somba. Parce que tu regardes dans le film, il y a un peu de serrer ba sentir. Bon serrer ba sentir. Mokili lelo comme bongo. Mokili lelo batu ba koma osomba ba gloire. Batu ba koma osomba vérité. Ya zala wana ka somi na ba mbongo na somi po ba chaye wana ba pese ba valeur wana. Mais azo remplir ba critère ya ba valeur wana te mais ya sombi yango na mbongo na ye batu ba mona ye eza na ba valeur wana or oza na ba valeur wana te oza compétent te ou encore compétente te méritocratie toza mokili koma nango bongo ofuti mbongo osombi gloire ofuti mbongo osombi vérité. Dans level Poutine a memi biso. Poutine yo bongo na biso. Okobuka biso bambanga na méritocratie awat. C'est au moins ça la grande famille. Alors beau aimer, beau partager. Eveneme zaka moko. Eloko ngo tozela ki eye. Déjà lobby, ma bébé ça oyembe la bino. Eloko ngo tozela ki eye. Les 29. Il y a moi déjà jour J déjà à lobby. Voilà. Nakangi parenthèse non il y a ba film nakangi na kota ce qu'on a dossier on a mémé libino. Bande moi ça m'énerve. Je vous dis vrai ça m'énerve. Ezo kanganga mutema, ezo salanga se pe nengeni.
o penza peut-être ndeko nanga na ko zo penza fo na bengi boni buzo baboui boni boya ya salela mutu salela âge. Tu es un homme. Yaya. Bon, tout dans maman bébé c'est nini. Bon, on a chez la binona non. Moi vidéo oh. Ce qui est vrai, moi et Bellevue, on n'a pas de bonnes relations aujourd'hui, c'est clair. Pour la monique, en fait, aux ana poso lo bango mais au banga. Vincent Chiluizi. Je vous en prie. Moi et Bellevue, on n'a pas de très bonnes relations. Moi comme Yaya, émission oyo, eza ya kalate, émission eza ya lobby ekota ki lobby. Parce que maman bébé c'est tangoye, maman bébé ça est pour anini. Ngana ya na oyaka ko belela ya koloba ke non, Vincent Chiluizi a libéré na nkombo ya Bellevue pe na munoko na été. Ngana place na ye na oyo ka soni tant qu'un homme. Si ko dis-toi peut-être que non, okoleka peut-être na 50 chaînes o ba ko yamba yo. Ozaka na kombo ya Bellevue na munoko na yo. Mutu oyo bozana na ba bonne relation te. Ngana ozape. Na obligé journaliste ou chroniqueur ou yambanga pardon kotuna ngai kombo ya mutu tel te parce que awe zo bimisa openza na ebite na bimisa moni ni peut-être soki na bimisi na oh my god. Eh yes we. Voix omoni ke non mokili yango e baluki. Mokili franchement e baluki kala nde to bana oyeba ke non moi sinda lobaka mingi moi si atika ka makamuno kite moi si kala c'était comme ça c'est tout le temps une femme moi si alobaka moi si mais lelo na 21e siècle oh c'est le contraire totalement ozomona mwana mobali azo forcer rando na mwana mwasi bande ko ngai ekomela ngai Moutou tra bo solo la même pas connaît ko solo la CPD nini bonjour et Sili boni bien kitoko ça va ya den ku kaka luka na nga rando nga na yeba na ngati na monika muto ko mi ko budenga parce que nga na yeba na nga déjà que no eloko ezala la kati na nga soki yo za na bonzambe to ko inanga so za na bonzambe ko linga ma BBC soki yo ininga c'est-à-dire tu n'as pas quelque chose de Dieu en toi ou mutu oya ko ina mama BBC za mutu azala na bonzambe na kati na ete nga na yebaka peza ke no bitumbo eza bitumba o eza don spirituel nga dezo bundisa mutu akomika ko budenga oh ok mais moi je suis na ko aider yo na yebi eloko te na yebi IOAT na lobaki pe te we pa na yebi te parce que nga na yebaka ndenge na makamu na lobaka na se réservaka trop so moni nga na bimise loko penza na munoko na nga peut-être ya mabe c'est-à-dire que non na lembaki mais je me réserve beaucoup oye komona mwana mobali akomi ko loba mwana mobali azo kangelo baba po nini po sungaki esiko abude yo siko sungi ye na budu wana budenga ka for nothing bon na sunga ye na sungi ye siko na ko sunga ye wana na sungi ye epesi siko rage akomika koloba makambo lokuta aloba koto mabe akosela batu makambo mabe aloba we mabe nazo taleka ka boye lokwa ndako ezo zika un homme siko na mitali na wiki no nga kutu ne na za boye non mon place on a oluka na erando te tant qu'une femme mariée non yeba te soki eza nini siko nga nazotuna Vincent Chiluizi ndenge aza wana soki oyo ekomi donc olobaki no dernièrement nazwaki nasaki sous émission bayambaki ye alobaki kaka eloko moko ya kolobaki no naza en bonne relation na Bellevue te ata tokutani na salle na oki osala sembla te tokopesa na mbote te parce que avant topesa na mbote il faut to fixer yango il faut non tobongisa mais Vincent Chiluizi abimaka a critiquaka mingi ba chroniqueur ba chroniqueuse asala ko neti moi kimunene moko boye neti ki moi orgueil moko boye ya komona ke no ya za na top mais na mona oyo ko za na kati ya ben ya biso ba chroniqueur na ba chroniqueur po momoni maya no koti wana eza mai moko boye ekotombolo kutu te par contre peut-être ndeko bamba yo na sekitoko mais ça ande sage siko eloko mama bébé ça zolobela eza nini tant qu'un homme
Oh, qui cause là tout le temps. Oh, et comme peut-être peut-être deuxième chaîne. Bayambio, toujours comme à Belleville, na Katia Monoko na yo. Ce qui est vrai, naza en bon terme na été. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, wana, ce qu'on olingito salanine. Tu as déjà informé aux gens que non, yon a Belleville, boza n'a pas problème. Na ebi peut-être ce qui est Belleville, en wa ebi. Ce qu'on les canaba chaîne combien? C'est ça ma question. Mais quand même, il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Osana moi sinon on a naku quand même. Respecte ta moi si wana que non, ozo ko vanda na plateau la qui rando la qui non, tu as un problème avec ta sœur. Muto pe wolia bomela. Obimisa t'a dit kitambala bon ya dadi kitambala awawa. Aya ko loba di n'importe quoi, abima loba di n'importe quoi. Silence des morts. C'est comme si eloko beta kawala na mwana dati olingaka ke non mutu moko bima ou bien olingaka mutu moko kufa. Pozo kimia. Parce que omoni ke non batu batali yo lokwa ndako ezo zika, batu ba condamné yo ya okenaki nango mabe. Mais ozo continue toujours na kombo ya mutu wana. Siko nga nazo tuna versa tu dis ozo lukarando na Belleville to ndenge nini. Yebisa pe batu kasi. Parce que oh et comme deuxième chaîne tu es tout le temps kaka, ce qui est vrai, ce qui est vrai, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Naza en bon terme na Belleville. Yango likamunini. Mais ce que vous avez dit que nous avons un problème. Elle s'en fout na quoi na ye. Yo pe on s'en fout de pe na quoi na ye que ça bien. Si on l'a ici déjà faiblesse moko boye na des plateaux. Comme pour dire que ba plateau nyon se tikali oyo koleka. Eza déjà clé moko oyo et ko ba question ko zanga kate na ko tuna yo ke non relation ni noza na belle vie. Maintenant dis-nous. On va nous répéter ngo et gêné yote. Koye koloba kutu même pas que no ba yamba yo oloba que non ce qui est vrai. Koloba te ce qui est vrai. To yebi déjà que non yonde oluka problème. Nous autres là on n'a même pas besoin de koyeba likambango nini. Et ça la rata bien moi c'est abima ya koloba loba. Parce que yo moi mobali ndo so bimozo loba. Moi mobali azala aboete. Olingi batia yo kato zolzela ke non Poutine azwa fond na ye abenga yo au grand jamais. Akioma. Hein? Maman écriture. Ya héros. Déjà toyeba déjà que non, tu as un problème avec Poutine parce que les faits kako bimisa ka moi so na oya dadi kitambala mwana na bino bimisa e. Déjà zaki tikota qui a information, zaki déjà message au tindela ki na communauté nyo sakoloba ke non, oza na problème na ndeko na yo. Ce qu'il y a si que ça wapi lorsque zo le kanaba plateau ba na ko converser qui est vrai ce qui est vrai. Neti nga maman bébé c'est quand jour do ya mbaka mwana ya dadi kitambala. Nga na ya dadi kitambala. Déjà nga na yeba ki déjà yo oza na problème na belle vie. Pour ceux qui ont un problème na belle vie, on est quoi griter ou encore on est quoi ce espace à bêtises et les cas qui na plateau na yote. Tout ça sans ignorer, pour ton information, tout ça sans ignorer, quand les faux bimi ça comme moi na ndeko na yo na plateau, tout ça sans ignorer, tu ebi que non, oza na problème na mère, mais tu ebi problème en côté et puis tout ça na besoin que tu ebi en côté, kufa na ngo yo moko. Mutu ozo yokana na mutu oyo moko ozo yemba. Mwa mobali akoma ko yemba. Mwana mobali na oyo kana na ete. Nini? Nazo yokana na ete ce qui est vrai. Ce qui est vrai. C'est comme si au monde que non les gens bazo salo la sourde oreille. Yango komi ka ko insister. On a besoin ba benga yo popo chana se. Ya héros. Hein? Showbiz et Zobetam. Ah! Papa, voilà yo mo kufa na crise na likamango ce qui est vrai.
Donc, on s'est obligé de informer sur la répétition à ce qui est vrai. Ozana nanani wana te. Car tu vas dire comment on a que non moi mobile azo boya koza problème na moi si je non non que ça problème na muninga na moi cité. C'est trop ridicule ya comment moi mobile aza na rando na moi si. Yango zaka to ya ba deux fois nde sali que non atoza mobile normal mutu il faut péter au sanga biloko koloba. Et c'est comme si que non to ya ki deux fois oyo ezo longola ba mibali misusu soit normal mayele. Ngana yebi mwa mobile eza oyo alobaka mingi te. Ngana yebi ke no mwa mobile eza oyo azomona azoyoka ebele me azoloba muke. Ngana yebi mwa mobile oyo ataza na problème peut-être na mwa si quiconque na yebi te me akoloba mingi te. Nini kopesa ba position ba position moko boyo oyo eza trop ridicule. On est commis deuxième plateau. Troisième plateau, on est sous wapi okeka. Kaka komwa Bellevue, kaka komwa Bellevue. Oza na kana yo déjà. Kene na kana yo na kimia c'est tout. Omona keno na kango kuno keye, bokoza na kimia te bozaka, bolebo sala musala bozaka na komwa Bellevue. Parce que déjà nani virus oza nango, et ça déjà échec. Pondenge zawana yo mutu nyonso akokutana na yo kote kuno keana bino bobandaka kotonga Bellevue butu loko amoyi ce qui est vrai comme on eko erotika siko ce qui est vrai awa sakana na mama BBC to bando bengo siko a ce qui est vrai olingi batu babenga yo bayebiso ke no tchana setoneni eza mutu obengo ta tchana c'est ça le sentiment na yo ndozo bima ridicule. Pour la plateau, nous sommes mis bêta canatolo naza chroniqueur 18 ans ceux qui 20 ans ya YouTube 18 ans ceux qui 20 ans. Maintenant ko bamba ni na biso batuto ye lobi ya. No bozanga penza ko balancer. Ba ne na bino bo sali na ba YouTube ango. Opesi déjà position. Bon débat kende sala makamuno kuna esidi. Si comme ya Poutine tout le temps dans ta bouche, tout le temps, c'est qui est vrai, c'est qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Eroyo, lobicho bez événement kabakata oyo. Hein? Depuis 1987, n'a pas na sombi likambu, ba yebisa nga likambu te. Depuis 1987, groupe Salongo et Salaka événement na palais du peuple. Ti de lolobi le 29. Artiste moko ye moko azu charge ya makambo ya événement yango, même pas producteur, même pas gouvernement. Héros. Avant un événement, mais ils sont dans un plateau pour la colobaque. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, moi et Bellevue, on n'a pas de bonnes relations aujourd'hui, c'est clair. Pour la monique, en fait, aux anaposo lo bango mais au banga. Vincent Chiluizi. Je vous en prie. Moi et Bellevue, on n'a pas de très bonnes relations. Papa, héros, au moni Bellevue ana. Mama sold out. Omoni Bellevue wana, mama sold out. Ce qui est vrai wana eza ya yo moko kuna. Ero kwa kwa mbriye batute to za na événement moko o eza ya le 29. O eza lobby déjà, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Lobby événement ya le 29 déjà. Bellevue aza mama sold out. Yo ko bando tambola na ba plateau. Au tambola ba plateau so pesi position na yo ke non oza soki nani kune pa mama loketo mais c'est concentré kuna boko ba fine bo memela bato e bloko bien o mona te ke non ko étouffer mémoire na yo na munoko kaka Bellevue ce qui est vrai. Hey, yango botika ka mwasi asimba mboka mikolo a diriger mboka. Franchement, mibali ya boye penza.
Yeah. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Bellevue TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et vous allez voir on showbiz le 29 mars. Baptiste batanenge na ndenge. Er yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe confete 7 ans ya Bellevue TV o ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepeli Sabino. Yo Mutotu n'ingai droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, yo Mutolingo Zabiye, benga na ba numéro Oyo, Okozala Mobimba. Yo Muto Yebenanu, Carrefour Pe Temple ya Bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo Oso zui ba précaution na yo. Ce qui est vrai, oso zui ba précaution na yo. Que boza en bon terme te. Si la mate yaya. Mutu na mutu azo sa makambo na ye, mutu na mutu azo donc mutu ba le saka yo te yo po le saka koto te ye pa le saka koto te mutu na mutu na ba faire na ye. Mutu na business na ye. Siko yaya mobali, ce qui est vrai. Oza tout le temps na ba plateau zo le keneka na komba Bellevue. Yaya mobali, ce qui est vrai. Na o signaler o e sopa yo. E sopa yo yaya mobali, ce qui est vrai. E sopa yo. Omoni position déjà au sozuana zalaka a concentrer kuna esalo ki mobali ezate que non opesi position na yo mais munoko kaka Bellevue ce qui est vrai et ça qui ton côté obima cheap obima peka muto a virus obima muto honnêteté ya que non osali ekiri parce que ce qui est vrai dans un bon terme na Bellevue au sali kiri kotoyo, ce qui est vrai. Non, ebisa o. Ce qui est vrai koto ozo solo na Bellevue te, bozala ba problème na Bellevue. Bon, I don't know, ce qui Bellevue pas ebi ba problème ango. Bozo étouffé ba vie na bino moko muto sa avandi nekula zo komaka ba filme butulu kwa moi. Tolia boye mabe tozonga boye mabe le 29 felo biso zela biso kabakata événement. Boko ki aussi la maté. Boko ki vraiment aussi la maté. Événement muninge za lobia. Mais ozo bima na tableau ce qui est vrai. Yo ti komo ikotika la ce qui est vrai. Sakana. La grande famille, beau aimer, beau partager. Et ça passe. Neti na mutu normal. Moi, mobile va nego sola na Bellevue, a sola kapé na mama loketo. Mais aujourd'hui, baza na Poutine en bon terme. Après si position na que non, azana mama loketo. Mais à se concentrer dans Maman Loketo, pourquoi na munoko na azaka kakeno Bellevue ce qui est vrai. Bellevue ba plateau combien? Oso sala ki scénario ya kabakata ya scénario. Oh peut-être lingai peut-être ko bomisata Poutine nango ya ko zwa mwana dati kitambala ovadise na plateau. Wana dezaki dernière prise na yo. Omoni que nos dernière prise wana bato azo évoluer toujours. Bato batie au kate. Obimi oke kokoma soki nani pembeni ya Mama Loketo. Ils a problème. Mais ça lango bien. Ça lango bien.
Ce qui est vrai. Tikala na kunoza, tika pe Poutine kimia a continuer musala na ye, a sala musala na ye, a sepelisa ba fan na ye. À part qu'on sepelisa ba fan na ye, azo valoriser. Ba artiste lobby. Azo valoriser art, lobby le 29. Est-ce que bo tchango na mutu bo mona ngo nje kaka journée moko boye kaka so pe ya ndenge nini? Non, il faut ka to ya ko interpeller bino. Lobby le 29 à part 7e anniversaire ya Belleville TV production. Mais Belleville azoya ko honorer, azoya ko telemisa, azoya ko flasher le sous art na mboka na biso ya Congo. Jour na tchila bino audio ya maman moko 1987. Ti lelo 2025. Et en 1985, Ezalaki peut-être produit à partir du gouvernement qui charge. Mais oh, le gouvernement est chargé. Bon, ça peut moninga respect. Donc, pourquoi c'est pour quitter ça? Pour quitter c'était pour les catenzer les athées. Et puis, mi sabino nde nani aloba nini? Moi c'est Karine Mukosa. Ngotobob. Karine Mokosi, Bangotobo. Hey, Jésus-Christ de Nazareth, Bangotobo. Ngotobo Pondenini. Hey, réseaux sociaux, Pino Bongo. Ah, franchement. Tu comprends? Moutou ceux qui ont tcheka que non, au lukeli déjà rando. C'est comme moutou tchayo kate. Et puis ça rakanda. Et puis ça rakanda. Non, tu connais ça, bino. Nani, viens mon robot. Afini kelinga kaka na yebi l'autre côté. Nga siko na bie ayebi nga teze na sunga e. Na sunga ko nga nga buzoba te. Na sungi e siko ne na sunga ki e epesi erage akomi na biloba loba. Ne ce qui est vrai akomi. Ce qui est vrai ba ocha ekate akomi na ba plateau ni nezanga ki keno tango ba bengi ba bi keno tozo yamba yo. Oyepe pa inde ovandi. Bo sala ka briefing avant bo sala émission to yebi keno bo sala ka briefing ya koloba keno émission de kadengeni. Ou ata soki keno ba bo sali briefing te. À la logique aux oya pour na honneur na yo tant que non. Olebi please, tant aux oya manga na respecter kaka invitation na yo. Mais tanga à l'aise ko poser une question à mutu boyete. Boko sala ngote. Mais tala le contraire hein, il est pas zo ba ken na aider yo, ozala à l'aise o ko poser te na aider yo. Comme pour dire que non, tu es dans les bains, il y a bouzoba. Olé o éviter en mais yo moko lobi que non o aider les sous chroniqueurs ceux qui journalistes il y a question na bina aider ce qui est vrai ngana Belleville toza en bon terme. C'est grave hein. Franchement, c'est grave. Waouh! Belleville Kandi, ma fille, bravo! Bravo à toi! Pen équipe na union so yo bo sangala kapana ko sepelisa biso. 7e anniversaire il y a Bellart TV. Ha ha! Na showbiz, me kozali kambo. Le 29 mars, na showbiz. Na ko invité batu nyonso balingaka théâtre. Théâtre ya solo, ya bosoto te. Boya na showbiz le 29 mars. Boya kota ba star na bino. Bato yo bolingaka. Bato ba sepelisaka bino. Bato ba pesaka bino gete. Bonne humeur. Boya komona bango na showbiz le 29 mars. Mbonzu na mbonzu. Phare à phare. En live. Bon, komona ba star na bino na showbiz le 29 mars. Boya ebele bo soutenir. Ndeko na bino mwasi.
Mwana Nabiso, Bellevue Kandi la patronne. Mokako soa. Et où t'es pas un papa non à Londres. Ikoni ya mboka. Kimbanseke papa lobé. Ancien Bougara. Bon, il y a le 29 no, oh, le 29 mars, ouais. Le 29 mars, na showbiz. Bon, sepe la, na ba artiste abino. Oh, ba sepe sarabino. Oh, bo lingara bango. Bon, mon bango en live. 7e anniversaire, il y a Bellard TV. Bellevue Kandi. Ma fille chérie. You are the best. Mutubo bundisa. Ba papa kala ya théâtre ba betelier milolo. C'est-à-dire que non, Congolais azalaka soki mutu azo évoluer et puis saka kanda. Et puis saka kanda. Ce qui est vrai, ressaisis-toi, zala moi mobali. Tâche ba pesi okune pas maman loketo, eza tâche moko il faut mutuno ezala. Donc il faut ozala ba penser mingi ya mabete pour l'inspiration ya okima. Ce qui est vrai, non ebiso ya solo. Tâche ba pesi okuna, ba otalela yo. Soko ko yena buzoba, ka bango sunde ba ko bamba yo. Et conseil gratuit. Oleki déjà na deux plateaux. Tolo bakaka na 3. Ya liboso nanu, o sala ki on dirait o sala ironie moko boye, o pesi mo mona ki batlo kwa bazoba. Mwana o lekisa ki mwana ndeko na yo, po ya ko diloba di n'importe quoi. O mona ki batlo kwa bazoba. Nesi biso ba mama bebe seto timba tongo. Ngakutu na mona ki mwana wana te, na mona ki nde yo parce que yo ndo pesa ki accès wana. Pour ceux qui ont fait accès à l'inga mataninga mataki wana te linga loba o ya loba ki wana te. Comme pour dire que non na briefing na bino ezaki que notre okenango bongo boy to panzanan to loba. Énorme. Moi mobali ozo telema pour ça rendre na moi si. Parce que moi c'est moi zo tia yo kate et comme sikoyo o ce qui est vrai, ce qui est vrai. Ya toyebi. Toyebi relation les amis ente toyebi. Si la masikoyo. Ce qui est vrai, toyebi. Se concentrer dans musala ba pesi okuna. Atabaina kamutu. Atabaina kamutu. Hey, ya bino eleki. Maman nanga ya bonne nanga moko azobenga ngalo biaza na kini déjà pour l'événement ya lobby. Waouh! Waouh, t'as déjà pas de kita. Ce qui est vrai. Délégation à France déjà na kini. Délégation déjà à France na kini. Maman nanga alingane na boka kombo na été. Maman nanga déjà azan. Alors, aïbsinga bonjour maman bébé, je suis déjà à kini pour l'événement de demain. Yes, ouais. Ce qui est vrai. Bisokoto ça va penza. Na obenga yo kalate na benga mama na ngai ya uti peza France akiti na kin pour l'événement lobby. Ce qui est vrai. Bozana on akata non abengi ngapi mama na ngai bengi ngai. Wa na ya mama na ngai comme déjà kin pour l'événement lobby. Bolandi la grande famille. Yo lelo vendredi le 28 mars, lobby le 29. Délégation zo kitaka déjà. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Et wow! La grande famille, je vous aime. Nakomi na suka, na yamba na lo bapel, ya ba abonné na nga mususu, o ba yebsenga ma bébé, c'est na osalo surprise. Surprise on doka ba kiti na ba kini pour l'événement lobby. Les abonnés. Wow! Merci na soutien na bino, merci beaucoup. Lobby kaka vraiment vous à la fin après bocha date bon côté après nini après bocha date après bocha date ici li ya kolobeza sous-souté parce que
Après le 29, Belleville à Kokanga, Showbiz na Kadenate. Et Tikala pour les bocha date. Et ça un problème té. Ba musicien pe ba kinanango bongo mais bocha ka date. Bongo té et bongo. Je vous aime beaucoup mes abonnés pour issue de moi. Je vous aime beaucoup. Tokutani prochainement babon début à week-end. Bisous là-bas. Bye.